puisque olobi basali na nzambe mosali na nzambe akokende à l'encontre ya makomi na nzambe te mosali na nzambe aza cadré par liloba na nzambe oyo nyonso akozala libanda liloba nzambe ata alobi ke aza mosali na nzambe ye moto alobi mais est-ce que nzambe alobi ke aza mosali na ye mpo nzambe alobi na ntango asuka mingi bakoya na nkombo na nga mpe ngai moko mpe nakoyebisa bango ke natikala koyeba bango te je ne vous ai jamais connu mais bato bakolobaka nzambe nasalaki bamiracle na nkombo na yo nabikisaki bato na nkombo na yo nabimisaki magorodo na nkombo na yo nzambe aloba longwa mosali masumu natikala koyeba yo te donc eza na bato ebele oyo bengi basali na nzambe mais nzambe ayebi bango te baza basali na nzambe te nayebaka te eloko nini nzambe akosala na ngai lelo tolobi to mikolo koya mais nayebi kaka ke yesu asalaka bikambo wana nayebi yango nkombo ne bikambo d'ailleurs alobi ke voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru puisque tozolobela bamiracle alors bamiracle eza eloko oyo ekotambolaka biso na ndenge nzambe alingi mpa na ndenge biso tolingi bandeko oyo bazosala makambo wana ngai nakoyebi biso ke baza basali ya satana yoka ndenge Jean alobi na biso Jean alobi ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ozoyoka ndenge Jean alobi Jean alobi oyo eza ya nzoto oyo eza ya molimo eza ya molimo ai nazala bapreuve oyo nakotalisa bango ke magie ekoti na kati ya église. Papa Bijou tala yo moko tala oyo ezoleka wana sikoyo wana na tele wana tala ozomona si tozolanda ozolanda wana papa Bijou tala papa oyo tala ndenge azosala ye wana siko abimisi nini babenga ni scorpion wana bimisi scorpion wana ndenge azwi scorpion wana tala eloko ni akosala na scorpion wana ozomona alimusie scorpion ye wana limwe oui omona nga limwe mais okomona siko scorpion akobima wapi scorpion akobima wapi tala omoni na munoko ya mama oyo abimisi na munoko ya mama oyo abimisi na munoko ya mwasi oyo donc comprendre ke batata oyo bayaka mpe na biloko na bango banyama na bango bampese na bango magorodo na bango nde bazokotisa ngo na bamama oyo na bapapa oyo baza na baeglise sima babimisi yango asali délivrance ke ye nde moto ayebi na ligorodo wana. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam.
Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Zambé apambola bino bisika nyonso bozwami partout dans le monde. Bino ba ebolandaka biso na émission oyo bolingaka mingi pona koyeba nini oyo ebombanaki na kati ya ba invité oyo to ya makana plateau na biso. Lelo naza na plaisir ya kosala bino surprise na plateau na biso to koyamba un grand homme de Dieu oyo to bengi na kombo ya le guerrier pasteur Miko Bachika. Tokende tokutana naye bongo tokoyeba nini oya kobimisa ou nini oye akoloba po boyebi ya lobaka. À tout à l'heure. Naebisaki bino ke nazalaki nga moko te na plateau, nazali vraiment na mwana netumba oyo tozali kobenga le guerrier pasteur Miko Bachika. Lelo tozali na honneur ya koyamba pasteur Miko na plateau na biso ya Efata, tolingaki tokende vraiment mbangu na l'essentiel po ye azali soda makamna enyo se tambwa lokola ba soda. Bonsoir pasteur Miko Bachika. Bonsoir papa Bijou. Merci beaucoup papa na présence na yo na kati na émission na biso Efata. Ebi comment émission na biso pasteur? Efata, ouvre-toi. On s'est préparé. Na ofungwama. C'est bien. Lokolo lobi on s'est préparé peu okofungwama. Na pamboli nzambe po ete malgré emploi du temps na yo quand même au disposer temps ya koya kokuta na biso osola na biso. Parce que Miko soki to yaki epai na yo parce qu'il y a un SOS. SOS na biso otoye ekoluka ezali pourquoi parce que tout moni na kati na bonzambe makambo ebele ebongwani. Mais principalement o ebongwani ezali ozali kobenga magie na kati ya église. Pasteur Miko, yo za docteur ya Kindoki. Bongo pourquoi pas docteur aba magicien? Na Kindoki, na magie, nyonso za compagnie moko. Ah bon? Nyonso za compagnie. Mais pourquoi ça des noms différents? Na bagisi na nganga. Bango nyonso na bokiltiste. Bango nyonso tata na bango satan. Donc ezalo lenge moko tozoloba lelo oyo pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, prophète, biso so tata na biso nzambe. Bango pe ndoki, magicien, occultiste, marabout, nganga, bango nyonso compagnie moko tata na bango satan. Merci beaucoup pasteur Miko tata na bango satana. Mais lelo pasteur na kati na ba etonga tozali komona phénomène moko ekoti na kati église, phénomène ba démonstratif. Basai na Nzambe lelo ba komo bimisa biloko na banzoto ya batu. Cela veut dire sona biloko ba maborodo, ba miselekete, ba démarrer. Mais pasteur Miko, est-ce que wana zakara bon Nzambe bien za ba signe de la fin? Papa Bijou, na lingi na recadrer nos questions na yo. Parce que olobi basali na Nzambe.
mosali na nzambe akokende à l'encontre ya makomi na nzambe te. Mosali na nzambe aza cadré par liloba na nzambe oyo nyonso akozala libanda liloba nzambe ata alobi ke aza mosali na nzambe ye moto alobi. Mais eske nzambe alobi ke aza mosali na ye mpo nzambe alobi na ntango asuka mingi bakoya na nkombo na nga mpe ngai moko mpe nakoyebisa bango ke natikala koyeba bango te. Je ne vous ai jamais connu. Mais bato bakolobaka nzambe nasalaki bamiracle na nkombo na yo, nabikisaki bato na nkombo na yo, nabimisaki magorodo na nkombo na yo. Nzambe aloba longwa mosali masumu natikala koyeba yo te. Donc ezala bato ebele oyo bengi basali na nzambe mais nzambe ayebi bango te, baza basali na nzambe te. Mosali na nzambe ya solo eza oyo aza cadre na liloba nzambe, oyo avandi kati ya liloba nzambe kati na makomi, oyo azosalela oyo nzambe aza komema ye asala. Mpe na koyebi soki mosali na nzambe asalaka eloko te soki nzambe asali te. Donc cela veut dire oyo akomitika utilisé par Dieu, pas utilisé par le diable. Po diable mpe azoutilize bato na ye na ndenge na bango. Donc voilà oyo nakorépondre wana. namoni ondire otrouble nga mwa moke me nakolobake nakolanda yo soki olobi ya une différence na basali na nzambe ya solo na baoyo ya lokuta. Mais nga pasteur naza na kati ya basali na nzambe. Pourquoi nayobi basali na nzambe? Parce que bazali ba pasteur, bazali ba évangéliste, bazali ba prophète démonstrativement na télé, na Facebook, na internet, na ba site internet, tout le monde a comment ba délivrance. Yo ozali o ba bengi spécialiste ya délivrance pasteur Miko. Mais et pas na yo to tke ko mona te obimisi mutu eloko. Mais biso to lingi to yeba. Comment biloko comme bimala banzoto abatu. Ezali bonzambe, biza bonzambe te malgré identité ya bosai na nzambe ya bosai na nzambe te parce que ça fléau o ezali lelo na katia etonga ya nzambe. Ben ngai naza nalandaka maloba mingi po bakanga mutu toujours au mot. Tango lobi yo za spécialiste. Ngala mebenga spécialiste loko te. Mais non pasteur. Ngala sala ba spécialiste pourquoi alors? Bon wana bato bazo benga ngai na ndenge bazo mona nzamba zo saila ngai. Ngai na sala ke loko te. Ah non yo sala loko te yo nzambe mda saila ka. Soki ngaza instrument na maboko nzambe. Ah bon? Donc soki nzamba salite ngai jamais okomona na fiche na lobi boya kozwa lelo délivrance miracle na sala kangote. Na maboya bokuta na Yesu. Yesu mutako décider oyo nini akosala na mutu boye to na mutu songolo. Donc ngai naza na eloko te pour même temps nzamba sala ngai ba miracle esalemaka ba délivrance esalemaka nga na préparer ngote na yeba te. Des fois na yo baka na sima ke papa tango bondela ipona nga na mona kiboy. Tango bondela ipona nga diabète silaki. Tango bondela ipona nga sida elongwa. Wana nga na zoyo après. Mais ngai moko na yeba te. Na kopesa exemple mon loko la Pierre. Thomas Pierre, apôtre Pierre. Tant azo sala ba miracle. Tant azo telemisa ba paralytique. Ayeba kité. Net na porte à temple. Paralytique a sengie mbongo. Pierre a qui troublé azana mbongo te azana eloko moko te. Mais azana qui touché qu'il fasse là quelque chose. Abina kusala nini bandeko. Ami tungisi. Mbala moko alobi Saint-Esprit ndalobi na kati na ye. Telemisa ye. Abina ana orte na ana eloko ko pe sauter. Mais on azana wazalaki na nini? Azaika na Yesu. Alors, c'est que je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Moni mutuana telema ki pa tambulaki. Mais yemo ka yeba ki te ke lelo na kino telema sa mutuana kuna. Mais lelo tozomona boya na bakoka nyonso baya, boya na baboye nyonso baya, bakoka bamoni pasi. Bakende ke pe azwa keloko moko te. Donc ozomona ya ona lobi likambo wa moa na ifoto ke banango. Ngai na salaka oyo nzamba lingi asala na nzaya na ngai. Mais ngai moko na yeba ka yango te. Naïba te loko ni nzamba bosala na ngai lelo to lobi to bikolo goya mais naïba ke Yesu asala bikam wana yebi ko komone bikam d'ailleurs alobi que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru puisque tous on ba miracle alors ba miracle eza eloko oyo ekotambola na biso na ndenge nzamba lingi pas na ndenge biso to lingi pas na ndenge biso to lingi. Donc voilà, naïbi que zo déranger puisque non mais non parce que zo déranger ngati nazo la lo très bien puisque motuna na ezaki na nini pasteur précisément oui. Yo ozali na message à pourquoi je souffre. Na kata pourquoi je souffre elingi koloba pona nini nazo nyokwa maboye. Alors ce total définition à pourquoi je souffre remède nango ezali délivrance. O yo moko za maître nango. Tout à fait. Problème nango ezali
basali ensemble que yo pe ozali mosali ensemble est-ce que eza normal délivrance babimisa musele kete na nzoto ya moto papa déjà la web soke sans détour na web soke eza normal te bandeko bazosala makambo wana nga na koyebi soke baza basali ya satana baza ya nzambe te mais parce que eza bademo te babongwani museleke te mpe babongwani ligorodo ebimi na nzoto ya motu paster papa tokotala makomi puisque soki tolobi ekozala neti badiscours kaka tozoloba bamosusu bata mosusu aza jaloux te nga kuti na kolinga jamais na ministère na nga na bimisa ligorodo soki nakomi kobimisa ligorodo donc seke nga bongo nakomimona ntango mosusu satan akomi kosalela ngai yo depuis obanda makambo ya délivrance okutana ata na délivrance moko te yo bimisaka milimo bien okutana délivrance moko palpable milimo papa délivrance palpable c'est quoi délivrance palpable ezali mutu d'ailleurs mo délivrance elingi koloba nini kolongola mutu na état oyo satan atiaki ye mpe komema mutu wana bonsomi komema mutu wana bonsomi donc na liberté c'est ça ce qu'on appelle la délivrance alors soki tozotala mpona kokota directement la question na yo tozota la Bible le biso natanga Jean 3:6 natanga Jean 3:6 et le biso nini na Jean chapitre 3 verset 6 yoka ndenge Jean alobi na biso Jean alobi ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ozoyoka ndenge Jean alobi Jean alobi oyo eza ya nzoto oyo eza ya molimo eza ya molimo oyo eza ya nzoto oyo eza ya molimo eza ya molimo. Tokei kotala apôtre Paul na mokanda Ephésiens 6 verset 12 Paul azoyebisa biso alobi bitumba na biso eza ya nzoto te pourtant pasteur azokende kobimisa eloko donc c'est que azobunda po mutu wana akangolama mais Paul atalisi biso a définir cadre bitumba na biso alobi bitumba na biso eza ya nzoto te mais bitumba na biso eza contre milimo na kati ya milimo wana molimo ya escargot ekoki kozala molimo ya ligorodo ekoki kozala yango komona mutu oyo balingaka ete ngai asalinga ligorodo mutu mo balinga ligorodo te donc mutu wana onga makila mabe makila ligorodo eza mabe ya mabe penza soki yo olie ligorodo obima kwanza donc mutu aza na ligorodo do aza na molimo nde ya ligorodo yango na Paul azotalisa biso alobi biso bitumba na biso eza ya nzoto te eza ya molimo et ce qui est chair est chair et ce qui est esprit est esprit donc biso tobundaka na babilimo mais tobundaka na nzoto te nalobi boye mama oyo azobela akokende epa munganga po eza na maladi mosusu ntina ntango akala d'ailleurs kati ya badisciple tomoni bamédecin bazalaki balikiliki ayaki médecin ozomona bamédecin bazalaki oyo mpe bazalaki na yesu abomaki mosala wa médecin te mosala wa médecin etikala puisque yesu ayebi ke bamédecin bazala mpo babikisa mpe bato maladi oyo eza ya normal esengeli bamédecin basoigne yango neti sikoyo toza na malili ndenge toza na malili ose couvrir bien te obeli panzi pasi to akobenga na demo wenzalika mademo te okende pa munganga abikisa yo apesa okisi asala makambo nyonso mais parce que eza peut-être oyo biso toyokaka te na kati ya nzela ya prière oyo tozali kobenga prière ya délivrance pasteur mais justement yango nalingi na explique pesanga mwa ntango moke nasembolela yo nano maloba oza na kati efata fungwama pasteur nga nazofungola bana na nzambe yoka ntango moto azobela akokende pa munganga d'ailleurs soki totali be avant motu mema ya na église babondela ye abandaka na ye pa munganga akokende pa munganga akosala ba examen akosala nyonso soki munganga asali ba examen asali makambo nyonso soki amoni eloko te okomona surtout na mboka na biso eloko nini munganga asalaka munganga koloba ke no kende na famille na yo bokondo tala makambo eza makambo ya famille mpona munganga alobi bongo mpo moto azoyoka pasi na nzoto na ye azolela pasi me azomona eloko moko te nayokaka biloko etambolaka na nzoto ma okende pa munganga akoti ti baéchographie ti baradio bascanner bairem bazomona eloko moko te munganga koloba zonga na famille na yo mpo na asali baexamen nyonso namoni eloko moko te ekomi domaine spirituel
et le domaine physique donc kisi moko koko biksa mutu wana te. Mais tandis que les autres comme comment dans l'église pasteur to docteur na ebite soki nani okomona a comme spécialiste yango les autres nous parlons de la magie dans l'église. Pasteur a comme spécialiste yakobimisa watu magorodo yakobimisa watu bampese yakobimisa watu même ba démarreur ba alternateur ba bougie ya mutu kana kata nzoto yakobimisa watu babiloko ndenge na ndenge ba nyama na nzoto ba nyoka na nzoto ngalo bime pasteur soki mutu azalaki penza ya solo na nyama wana na nzoto na ye mais depuis tout cet temps kendeki hôpital poni ba moni yangote pe nyama wana azalaki wapi. Puisque Nyamwana Zalaki Molimo, au moment où Yesu partout à Tamboli, Yesu a celle de délivrance. Nulle part au moment où Yesu a bimisi Nyama. Jamais. N'a pas ce exemple dans Mukanda, Acte des Apôtres, chapitre 16, verset 16. Acte 16, 16, et là on est au Kutakuna. Dans Acte 16, 16, on est Yesu, apôtre Paul. Apôtre Paul, balobi mwana mwasi moko azalaki na molimo ya nyoka ya piton. Pe Paul a bengalaki molimo wana. Nani amonaki molimo wana? Puisque Nzamba a cadré ba miracle. Que ce qui est cher est cher. Donc ce qui est cher, tu tires ba médecin. Mais ce qui est esprit, eza pona basali na Nzambe. Basali na Nzambe siko ba miracle ba ko sala papa bijou. Eza miracle ya ko bimis kolongola esprit comme ça mo cherté. Non, ça c'est la magie. Mais pasteur wana pozo limiter Nzambe. Te papa, ko limiter Nzambe. Ou po ino ndima ba ninga ndo ba sala miracle yo ezomona na pasteur. Justement, eza raison o bango bazo pesa to limiter Nzambe te, Nzamba za souverain, Nzamba ko sala. Mais voilà. Wana eza ba raison bazo pesa. Menga na koyebisa yo ke Nzambe o to sambelaka. Omoni mukando Biblia e cadra makambo nyonso. Puisque on dit que Yesu alobaki bokosala ba miracle koleka même ngai. Ya solo tokosala miracle koleka même Yesu. Mais na ba miracle tokosala koleka Yesu, jamais tokobima na cadre ya makambo oyo Nzamba komi. Nzamba alobi clair. Alobi ce qui est cher est cher. Et ce qui est esprit est esprit. Ba pasteur baza banani, baza médecin spirituel. Donc ba soignaka molimo, ba soignaka nzoto te. Ba ko bengana molimo a lion. Mais lion akobima te. Poni ba papa wa misaka mari de nuit te. Po mama mona mari de nuit mikolonios. Mais poni ba misaka mari de nuit ba telemisi wana te. Molimo nzoko to mona na mte. Molimo lion to mona na mte. To mona ga milima miselekete, to mona ga molimo ya d'ailleurs molimo te mais to mona miselekete, to mona ba mpese, to mona ba godo lelo papa bijou po bana na Nzambe ba pambolama. Ngai nazala ba preuve ona kotalisa bango ke magie ekoti na kati ya église. Magie ekoti na kati ya église. Papa bijou. Tala yomoko, tala oezoleka wana siko wana na télé wana tala. Ozomona. Si tozolanda. Ozolanda wana papa bijou. Si tozolanda. Tala papa oyo tala. Tala nenga zo sala. Ye wana siko bimisi nene babenga ni Scorpion. Wana bimisi Scorpion. Moni Scorpion wana. Nenga zwi Scorpion wana. Tala ile onia ko sana Scorpion wana. Ozomona. Ali Moussi. Scorpion ye wana limwe. Oui. Omona nga limwe. Mais okomona siko Scorpion akobima wapi? Scorpion akobima wapi? Tala. Omoni na munoko mamo. Na munoko mwa abimisi na munoko ya mama oyo. Abimisi na munoko mwa sio. Donc o comprendre que ba tata oyo ba yaka pe na biloko na bango ba nyama na bango ba mpese na bango magorodo na bango nde bazo kotisa ngo na ba mama na ba papa o bazana ba église sima ba bimisi yango salut délivrance que yende mutaki na ligorodo wana omoni ninga bimisi nini Scorpion mnoka mama oyo. Mais pasteur Miko limbisa na papa na kati yote. Komona tato yo azobimisa Scorpion alimwisiye abimisiye na mnoka mwasi oyo. Il est déjà un asa magicien. C'est un magicien. Ben, justement papa, nalingi zilanga totanga pe Bible. Tokena
toke na Matthieu 24. bandeko bozolanda ezali efata donc efata ezali preuve à l'appui d'autant te poser question mosali na nzambe azokende mpe na démonstration biblique ya makomi mpo alakisa biso oyo tozali koloba na oyo bible ezali koloba toyeba différence nango tolanda mosali na nzambe. Yoka Matthieu 24 Bible biboye, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Osoyoka. Balobi, il s'élèvera. Balobi, te nzamba ko élever. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Donc, batmo ba kotomwana. Donc, l'élévation ne vous pas nzambete. Or, toi et moi, nous savons que l'élévation ne vient que de Dieu. Mais à nzamba tali c'est que ba élévation mingi za ya yete. Banani yango baza élevé. Abengi ba faux Christ et ba faux prophète. Quand on parle de Christ, on voit onction. Pasteur, tout le monde, onction, transmission d'onction, onction. Au moins, faux onction, et vous allez belé, pe faux prophète, vous allez ébélé, pe nzambe atali salubi, vous allez grand miracle, au point si c'est possible de séduire même les élus. Donc nzambe azotel c'est que tout ke bana bato ndenge wana. Ta au moins tato ndenge zo misa scorpion. Bon, calculer que pour exemple ndele soka yele na Congo, alors bien un pasteur, bato bon ba kolanda. Déjà, Scorpion a nyama moko très dangereux. Si. Mais il y a zobimisa. Tala ninga saka na maboko. Omo ninga saka na maboko. Ti aga no bimisa na moko. Moni mwasa zo na somo moyo kutaka na munoko zate. Scorpion zobima. Donc tata oyo. Ndenge bazobimisa lelo ba mpese. Ndenge bazobimisa magorodo. Ozomona. Na ko pesa so exemple mususu to landa so élément mususu. Tokende na efata tolanda tomona lolenge nini tala kaka tata o magicien tala musala zo sala sikolo ozolanda e wana ba nounours omoni nounours oyo tobenga mwana popi tala ndenge azongisi mutu na mutu mwana popi oyo aponaki atikali na oyo ya nzoko wana mwana nzoko voilà tala eloko nini akosala na nzoko oyo omoni nga simbi omoni ozomona bon tala eloko nini akosala na nzoko wana nzoko akomo tambola nzoko atamboli or nounours akotisi eloko molimo moko boye kati ya nounours oyo omoni ye moko azodemontre biso sika ozomona ndenge azodemontre ke eza nango magie ye moko azodemontre omoni ndenge apanzi biloko nyonso ayaki na kati ke eloko moko eza kuna te ozomona biloko ezosalama na église awa nga nazotelisa bino ke bamagie kutu nanu tomoni kutu batour mosusu te mpo biloko nyonso ekokóma na congo lobi okopesa na raison ekokóma na congo tala ndenge asali biloko oyo papa bijou ozomona biloko ezosalama na église mais pasteur tolanda no elema oyo abimisi nanu omoni abimisi nanu puku omoni abimisi puku sikoyo azoyebisa mama oyo akoma eloko oyo yalingi mpo oyo abimisa ngo na kati ya saki wana omoni ndenge azolakisa saki eza vide eloko eza te na kati eloko eza te mama oyo wana akomi papier yango wana batie na kati ya saki mama oyo akomi nini ye alingi babimisa bampese na saki na ye totala eloko nini azosala tala ndenge bapankani ozomona bampese ote bapese babima oyo ozokamwa lelo bato oyo abimisi mpese oyo abimisi ligorodo me makambo oyo bango kutu baza na retard biso nde na congo toza na retard batour de magie oyo batour de magie oyo ezalaka ebele so otali kutu congo ezuki ya retard na mboka te ata na magie congo ezwi retard mpo deja ntango biso oza bana mike magie akobimisa bapigeon ezalaka deja kala chance bamoussoir banini banda kopema depuis kala congo ezoki moka retard même na kindoki même na magie ezoki retard ezalaka retard ya banzela ya baekole te même na badomaine wana donc ozomona satan na ndenge azosala yango nzambe alobi bato wana bakotelema bakoya na bamiracle ya kosakana te mai nasimbi eloko moko papa bijou tunanga eloko nini eloko ni pasteur yesu alobi bato wana bakoya kosala bagrand miracle
abakisi momoko alobi au point de séduire. Donc azolobela sur la séduction. Or le père de la séduction c'est le diable. Donc ce qui te montre que batu oyo lelo bazoya évangile bango baza lelo comme ça koloba te kaka miracle miracle miracle. On va na télévision au monde 40 minutes 1 heure du temps car bazotia mutu bazo sala ba miracle azosala ba miracle Yesu kuta sala ba miracle alobaka ke bolo bango te ba miracle mingi Yesu asala elobama te po alinga kite. Mais bateau va vendre ministère là miracle 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 mais à total que ezana bateau va ba miracle dans le point de séduire talande ba biloko tout monde. Et récemment muto azosala mo libande église. Mais so ba sala on a quatre églises. Pour déjà la quatre églises na mboka na biso to mona ki déjà muto kola edingo eza secret na mutu te. Edingo wa magie ba biloko asalaka. Biso to mona ka soka edingo ala ki pasteur. Mais tu vois comment on a dit dingo wana aloba même ça aloba alobi que ba pasteur bele bazo biloko na ye il y a des pasteurs de dingo. Mais pasteur Miko ce qu'on l'a dit bien kotala lolenge ya parcours na yo bandeko mingi o ba yeba ke toya o sola na yo ba poser so question ndeko moko lobi papa bijou soko retourna pasteur Miko na kati ya efata. Pourquoi yé moko ba bengaki magicien? Pour lelo yo ko dénoncer ba magicien. Ce qui imagine simba ezo simba susté. Ah ngai so mutabenga magie mtayebi magie. Magie na ngeza kaka liloba na prière. Yango bon ndeni yo na magie na yo ango soit disant magie ango au nom de molo bimisa ta bouteille ya mai bote na kati ata na se vesta mutu pasteur. Ngana za na besoin ko bimisa bouteille ya mai tenga na bimisa milimo. Milimo ezakati ya bato ozana molimo ya cancer na bengani yango ebimi ozana molimo ya diabète na bengani yango ebimi ozana molimo ya escargot molimo escargot eza mutu makameke ndeka malembe balinga bakoma lwa yika malembe na bengani molimo escargot ozana molimo ya célibat to ya stérilité na bengani ngai na benganaka na benganaka milimo na benganaka biloko nzoto te po oya nzoto mutu azomona pasi akokene pas médecin sala opération abimisi yango yo obimisa mama oyo enani ligorodo mais ligorodo on a nzota mama vandaka wapi ligorodo déjà za poison donc ligorodo na kati libuma mama mais maman na kufa kala mais ndenge nini ligorodo avanda donc comprendre que ce sont des aventuriers lokolo moni muto papa bijou adresse ya muto azosala magie tozolanda na yo nakanisi ba faux pasteur wana ebele bakolukango yango moni bango bakoma kotambola ke États-Unis ake boye bino kanisa azokende koluka soki ake kotala bato akosa te azokende koluka bato oyo bango mingi bakoma bato baloge baza bato baloge papa yango nzambe akebisi biso nzambe alobi mingi bakosala élevé ngai te na kolevé bango mais bakosala élevé par leur maître le diable il s'élèvera des faux prophètes. Bakosala ba miracle au moment d'un ministère na bango zala basé kaka miracle or Yesu soko tali Yesu tango abandi ko définir mission na ye abandaki na miracle te alobi l'esprit du Seigneur est sur moi car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour délivrer les captifs. Ozolanda ndenge Yesu a expliqué ministère na yango ministère ngai miko bachika nazana mulelo. Donc ba venturier tozomona papa vraiment ba bongo la mitema. Mais parce que baza ba collègue na bino, pourquoi pas yo okodo initiative ya koke omona mosala nzambe ya ndenge wana kotalisa yeke ndeko nanga oyo ça les a magie il faut kotika pourquoi pas ozo initiative. Mais tango tolo barabo est-ce que ba yoka kate ba yebi. Mais parce que benga bango la téléphone. Mais tango ba ça biso ki benga bango la téléphone parce que déjà bible on a biso que il s'élèvera bango déjà tata na bango satan a élevé bango tango na okende ba kolinga koyoka ngate. Parce que babi yoza la chotro oza makelele mais papa ngai makam oyo donc makamba nzambe ngai liseke zalakati makamba nzambe liseke zalakati puisque même Yesu alobaki il est temps que je m'occupe des affaires de mon père. Donc biso tozana pona ko dénoncer koloba SOS église en danger peuple de Dieu bokeba il y a des faux Christ il y a des faux prophètes oyo basi bakoti na kati église bazo sala makam nanu basi cité. C'est un total élément de ce que nous avons. Nanda papa.
omoni ndenge azotambola wana tala ye wana tala ok akoti na mai sikoyo mais non batieli ye baplastique ya plastique eza te azotambola ndenge ozomona azotambola mpenza likolo même bato baza na bazokamwa zela komona mamango ye wana tala mamangoakekoleka na se po avérifie soki ya solo mpenza motu wana aza likolo eloko moko boye aleki na se makolo na yo azotambola vraiment mais miracle oyo paster eza miracle yesu asalaki justement magicien ya bozosala yango tala ndenge azokende ti tala ye wana ke kokoma omoni ndenge asilisi kati ya pisine na makolo akatisi ebando pisine na makolo paster moko alobaki papa nani paster Vincent Makela dalandaka mission na yo osalaki na étoile du ciel olobi mokolo moto akotambola likolo ya mai ngai nakobongola motema nakomi disciple papa tika na yo tika oyo akoma disciple ya ndoki tala bamagie déjà basi badevelopa biloko wana papa zela nasilisa badevelopa biloko wana nje bakomi kotambola ti likolo ya mai esuki te eza na taliso esu mosusu batela biso elema wana total voilà mais yango paster yo oyaki na baimage oyo vraiment donc papa bijou tala ye omoni nga sauté na se te akose préparé atambola na mopepe atambola na mipepe na likolo tala ye wana omoni nga bandi parce ana nsima ya fond vert te okomona nyonso papa tala ndenge apungi na mipepe ye wana azotambola na mipepe azokende ti okomona ti ndenge meme akokita mais ata David Copperfield asala boye te makambo bozali komona neti fiction oyo nani Superman ozomona olala mais papa nalingai natalisa yo de tour oyo tomoni ya suka oyo atamboli likolo ya mai atamboli na likolo eza bamiracle ya yesu ozo comprendre eza bamiracle ya yesu moto asala makambo oyo kaka yesu kotambola likolo ya mai mpe kotambola na mopepe oyo babengi ascension mais parce que yesu ye moko alobi oyo akozala na kondima akosala bamiracle même koleka nga mais parce que bino siko bana na nzambe bampate baministre ya nkolo comment bino bozoparvenir ya kosala mpe bamiracle ya boye te ke monde de ténèbre ou baoccultiste baosala bamiracle bino ndeni bosala ngo d'abord nakoexplike o boye miracle esalamaka na plaisir ya kosala miracle te toyalaka na cirque te baeglise ebele lelo ekomi cirque nakanisi lelo ntango nakoti na ndako na nga awa bandeko bazalaki na nga bamoni na télévision pasteur moko depuis tokota eka azolobela kaka miracle yo moni bapotre basalaka eloko wana miracle eza eloko mutu ayebaka te ntango nini ekosalema jour nini ekosalema heure nini ekosalema mpe ndenge nini ekosalema mpo moto asalaka miracle eza nzambe eza mutu te mais pasteur miko ntango ozoya kodénonce makambo abo na badémonstration oyo bapreuve à l'appui na kati ya efata yebisanga siko bozotia peuple de dieu wapi bozotia peuple de dieu wapi pasteur Miko parce que ce n'est pas normal bandeko bie basali na nzambe baosala bamiracle wana pasteur baza mpe na bampate na bona kati na église mais lelo oyo ekodénonce elobi tomona edenilese adénonsaki est ce que bokomi osala mwa complot moko boye te mpo bowanda odénonce peut-être mpo bino mwa moto esili bie mafuta ebandi osila te papa ngai na denilese toza ndenge moko te ngai naza Miko mais ye mpe lelo akomi odénonce avec des preuves à l'appui ke magie ekoti na kati église mais papa ngai nakoyebisa yo mpo na ngai kuna pamboli nzambe mpo na nini na kati ya bible batalisi so tata moko komona ezalaki Simon le magicien azalaki magicien asalaka makambo ya minene balobike mboka mobimba bakonzi nyonso na babola do mboka mobimba bible lobi du plus petit au plus grand bazali koconsidere bazobanga ye bazomona ye mpenza bakobenga ye ça c'est la force de Dieu la puissance de Dieu nde bazali kobenga ye mais or azalaki na ye magicien mais tata wana vi na ye ezalaka bamiracle mais jour moko akutaki na basali na nzambe bible lobi ke tata wana abongolaki motema ntango abongolaki motema atikaki magie atiki bamiracle azali kosala akomi kosala oyo liloba nzambe elobi soki denilesi lelo akomi kosala oyo liloba nzambe elobi napamboli nzambe puisque sinon les magiciens babongolaki pas yesu batitre eza te
batitre wana nyonso yo na guerrier eza titre te guerrier la mwana etumbati mais pourquoi le fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Contre les serpents. Éternel des armées. Guerrier. Oui, pour confirmer à son bon oui so ba bengo mo pa po tambola na jeep na ba o ba be comme un commerçant passer miko voilà alobi papa yeso alobaki à MC Pierre na siècle au besoignos pe na siècle à venir la vie éternelle ba jeep na lole uzalate libala na lole uzalate mbongo na lole uzalate ah on nzamba zo pesa biso so pa bolinga na Dieu na sepeli d'ailleurs na bolinga ki bobola te mais ba alobi yeso ami comme si mobola ponga na zala mosu yango sali chaîne à radio no mongo po ozala vraiment écouter partout dans le monde papa hier tozalaka ailleurs tozote ya kindoki tomoni balobi na biso kata mate ya kindoki ozo comprendre azala bongo nde tomoni bakal donc évangile des fois ba oyo kaka soit disant bazo sala nzambe mais bazo tia biso bakal l'évangile mais vous savez nzambe mwa nzambe ndeni ko même mwa bakal pasteur Miko eh ben papa ya on a bien mingi to benga pasteur évangéliste prophète musal na nzambe yo muto lobi ka musal na nzambe nzambe lobi na tango suka na lobake je ne vous ai jamais connu. Naza ko rappeler peuple de Dieu pasteur Miko vous allez komona c'est un père de famille marié na maman Liliane Bachika au père la guerrière femme vertueuse babenga kaibongo mama Bizaleli to pesi mbote en passant maman Liliane mbote na mingi pe ko bosana te ko pesa mbote na sona apôtre prodige. Mais papa étant que serviteur de Dieu conseil ni ko pesa na basaliwana et puis qu'est-ce que vous pouvez aussi dire dans le peuple de Dieu au bazolanda yo par rapport à makambo nyonso au fluo et koti na kati ya betonga au ezali lelo anormal. Gala zobena SOS église en danger ba prophétie nyonso yo so pesaki il faut nyonso ekokisama. Donc yango ezotali to komi na temps de la fin et singali to milengela po kalate Yesu azako zonga. Yesu alobaki babiloko alobaki ba faux Christ ba faux nini nyonso tokomona ngo yango tozomona lelo ba faux miracle ngo wana papa bijou eloko liboso esengeli ko simba ke miracle oyo bato bazolobela te miracle ya solo eza ko pesa na vie epai na Nzambe wande miracle oyo Yesu azoluka miracle ya malunga yango wana esengeli nanu toteya bato repentance bato ba comprendre ba pesa vie na bango epai na Nzambe. Séduction esalemaka dans le but il y a quoi attirer bateau. Satan peut séduire. Eve alubinine. Satan, le serpent m'a séduit. Donc mon séduction va utiliser les bosso et pas il y a nyoka. Oh il y a séduire qui Eve. Il y a tout le monde on a magie. Bazo parler sur bateau. Bazo ça la magie. Ba miracle dans le but de séduire. Il y a moi tout le monde a lelo. Nene tata oyo. Tata tout le monde oyo a pumbwe oyo. So ba ozong c'est le social élément au monde. Papa azo tambola mi pepe. Tout le monde a nzoto lelo na magie. Mais ba mususu toyoki ba pasteur azolo baka bimaka pe na nzoto na ye akei na ye ake Côte d'Ivoire ake États-Unis ake France kindoki yango wana bakomi kote yango même publiquement l'église. Donc mawana zoka mo peuple de Dieu derrière ces gens-là bazomona bango grand or grand ezaka Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre grand na kati mokili. Ndemo tout na conseil na ko pesa verset moko. Pardon papa avant pesa conseil wana na kati na koloba makambo zali koloba eloko mo e traverser nga la mutu ndena loba mais tant yo dénoncer ba miracle ba ninga ozomona te que peut-être yo mo comme épuisement ya miracle yo comme ni provision si papa bijolai. Parce que ceux qui ont un miracle qui peut bangoter, même si ils ont un miracle au salaté, il y a moins de lots comme mon qui n'a qu'à dénoncer bango, le habit pour la passer à polémique, ou créer polémique, mon robot. Dans la zone de l'université, qui est assis, à comme la position de faiblesse, à bannir pour dénoncer. N'aille des prix de boyer banga dans la gamme. Vous comprenez? Ayant banga, alors bakima, alors. N'aille des naza, sur la zone dénoncée, puisque naza moussal nazambe, naza sentinelle. Donc, nous allons défendre Tata Nanga. Il est temps que je m'occupe des affaires de mon père. Il y a un défendre Papa Nanga. Comment ça va être Papa Bijou? Pasteur Miko, il a eu une vie avant d'être pasteur. Ce qu'il a commis pasteur, puisque ce n'est pas par ma volonté, c'est Dieu qui l'a voulu. Nzambe a réquisitionné, ko réquisitionné Normaniko Zwamutu na makasi.
natikala kolinga kosala mosala oyo te me nzambe akanganga na makasi nasala mosala oyo yango nazosala lokola lelo koma profession na nga naliaka nango namelaka nango mituko ozoloba nazosomba yango na mbongo oyo na soni ya koloba yango te mpo babi mosala nyonso eza na salaire nango donc moto oyo akobebisela nga mosala il faut wana dénoncer mpo ntango bazofinga bapaster nga na kati bato wana je ne les condamne pas puisqu'il y a beaucoup de faux pasteurs aujourd'hui faux prophètes Christ alobi yango tozomona ebele mais eza makomi ife kokisama Christ alobaki na ntango asuka tokomi na saison ya blé na ivraie mélange eza na kati mais asuki on reconnaît l'arbre par les fruits mais ngai soki naza na conseil ya kopesa naza mpe passer ya polémique te polémique na nga eza défense ya makomi na nzambe na défendaka na ministère na ngai oyo esengeli esalema esalemaka oyo esengeli esalema esalemaka bamiracle esalemaka batémoignage ya minene ebele donc eloko kutu namonaka ke nzambe asalanga grâce ke nazala ndenge wana mpo nayeba koloba bien mpo lelo soki nazalaki nga ministère na nga stérile eloko moko ezalaka te nangai naloba te nangai nazala mpo oyo olobi ke ozoyoka baninga zuwa ngai naoyoka zuwa te puiske ngai epa na nga yesu na nga aza na bomoi azosala mpe ezomona mpe bato bazotatola ye donc naza mieux placé mpona kodénoncer bafaux miracle oyo eza cadre te miracle nyonso oyo elongo na molimo ekomi na nzoto obimisa bato biloko totali tata oyo ti azobimisa bato biloko ye moko azokotisa yango donc eza nzambe te avant natanga na bible nayebi so eloko mosusu elema mosusu bana na nzambe bolandanga bien okomona mosala ya nzambe alobi na range oyo namoni mutu moko bazobwakele mbaso alobi mais ye asamoni nzambe atalisi ye mpo ni empêche babwaka mbaso te okomona eleki nango quelques jours après omona mama moko aye na église babwakeli ye mbaso papa makambo olobaki ya solo ngai vraiment talaka jour atango nabimaki nake na bando yoka likolo mbaso ebandi paster wana osala nini ye mutu akolongola mbaso wana or en réalité c'est le pasteur lui-même mutu akotisaki mbaso wana mais nazo omoni tata oyo oyo abimisi scorpion na koloka mama nani ye te nani akotisi yango kasi makambo ezosala na l'église donc cela veut dire bamiracle eza nango magie mais denis lesi abandi kotalisa eza magie omoni na domaine ya miracle ndenge ya denis lesi alobi iya baoyo baza na magie te mais baza baescro oyo bazosala bamiracle arrangé oyo asekisi mutu mais na batechnique na bango babomi ye nzala ndenge ya denis lesi azoloba wana bakoti bamaki banini wana eza batechnique arrangé ozokoma miracle moko préparé baba magicien te mais baza baescro mpo bazwa mbongo na bango bamonte mwa scénario na bango mais mingi na Congo na biso na Congo Brazza, Congo Kinshasa, Côte d'Ivoire, Cameroun, Angola bakoti bato bakomi bato baloge ebele soki faye totanga bakombo totanga soki alaki oyo justice ya mokili oyo eza te tona totanga bakombo mpo soki tozili justice ya nzambe apesa biso raison mais lokola towana mokili oyo tomibatela mpe toka bapère de famille obangaka mpe makambo mais ebele baza wana basi bakota baloge yango wana bazosala biloko ndenge omoni tate ndenge azosala obangaka mpe makambo papa mais Jean-Baptiste asisa émission takufaki avant donc boyo kufa lokwa Jean-Baptiste yesu ye moko akimaka bani bamame babanga akimi donc ndenge okimaki de l'autre côté tokokota kuna te mpo la polémique bandeko balandi radio télévision étoile du ciel nzambe apambola bino boza kolanda vraiment en live le pasteur Miko Bachika oyo azali bongo pasteur ya centre missionnaire la source de vie oyo ezali etonga na kati ya France. Tozonga epai na pasteur ameka ko parler biso en bref sur tout ce qui se passe dans le centre missionnaire, programme ni bazanango et puis aib sabiso sous na mukuse pourquoi akeko sala etonga mususu na Belgique kuna pe balobi akomi pigeon voyageur aleka na gauche aleka na droite balingi kuna te mais yete tikaka pasteur Miko. Est-ce que ngala zala besoin de permission pour monter pour la salle l'église quelque part? Mais baboyi kuna tikati. Mais il y a un lobby.
ese nga za besoin na zo permission pa mutu po pasteur baboyi yo balingi yo kuna te ye mutu anga boyi nga mboka ngo ya ye mukolo mboka lobi na place na tie makolo apesi ngai na yebiso ka apesi nga Belgique mais autant de l'église combien nga nata mo l'église bo ndengeni mais pasteur autant plus de babi plus de 12 églises na Belgique te nga nata mo l'église na Belgique te nata mo ko changer ba salle plutôt ba salle mais kasi ona mutema mabe ya batu balingi ngai na za mboka ona te me papa za mabe yango ezotata bondoki nani yango oya sa zuba ndibinyo so na Belgique azate soki nzamba tindinga kuna yebitina soki nzamba tindinga kuna ayebitina mais pas aussi sinon la parité kuna balingi te tika baba ekosila kate Yesu na yebisa yo afungola ki ba Bartimée miso mais Yesu asilisa ki ba aveugle te ti ba pote ba ki na sima ko nega mission donc ngai pe na osilisa ba pagano na parité ni na Belgique bakozalaka kaka mais nazwa oyo nakoki kozwa oyo nzambe abongisi mpo na ntina na ngai donc ngai mboka nyonso nayebisi yo mpe na suksi na Belgique te ntango nzambe abengai ngai nzambe alakisanga bamboka nini centre missionnaire la source de vie ekozala yango omoni komo nakozala centre missionnaire moi-même je suis missionnaire ozokende nde koforme bamissionnaire voilà yango olobia expliquer biso bongo tout debika na cadre ya business na bino te papa ngai asalaka business te naliaka na bonzambe mpo nazosala na bonzambe yo nde kotowana olobaka vérité oyebi ke papa je travaille beaucoup tala na apparemment sans calculer bamboka mosusu bamission mosusu nakende ba gauche droite mais tozwa kaka France na Belgique na partagé vie na nga en deux semaine na nga une partie na Belgique une partie na France et pourtant je suis un homme marié père de famille responsable mais nazo lekisa tangu na nga pas seulement tangu mais même finance na ngai nazo na loba ko perdre te puisque nazo binisa ko na royaume ozomona donc je le fais puisque c'est mon travail et j'aime le peuple de Dieu na lingi ba na nzambe pe nazana mapa ya moto ya kopia bango o soki bayoki bayoki yango elengi o pe azona nanga bayoki pasteur Miko yo leloyo en tout cas lokuta mabe te eza mabe lokuta mabe merci beaucoup pasteur nga lingaka correction pour la bongisa lokuta mabe pasteur leloyo oza pasteur ozali très élevé nzamba tombolio makasi nzamba élevé yo vraiment la dimension moko oyo na baninga na omususu tomonaki mpe tosololaki na bango baza ko reconnaître élévation na yo lelo oza pasteur oyo partout dans le monde bazo parler sérieux mais comment osalaka mpona ogérer oyo bengaka bana na etumba ogérera bango ndenge nini soki nzambe apesi provision apesaka provision soki ozalaki ata zoba nzambe abengi apesi yo mosala akopesa mayele donc nzambe apesaka mayele ya kokamba mosala oyo ya kocoordonne yango kaka apesaka ngai moko te boye directement mais j'ai aussi des collaborateurs oyo nzambe atie pembeni na ngai comme provision oyo bazosunga nga na tâche wana donc je suis très bien entouré na baconseil na énergie bapasteur oyo baza na nga oyo baza marie na basi na bango baza na kati ya mosala vraiment gloire à Dieu kota naza komitungisa te mais mosala eza mingi ndenge na bito kokoba ko dénoncer otunaki ngai soki na kokopesa conseil alors par rapport à conseil wana nalingi vraiment poto suite émission tozaka na mukanda wana oyo Yesu aprevenaki biso Matthieu 24 na 25 donc Matthieu chapitre 24 verset 24 na 25 totanga 24 mais tobandela 24 monto ko dans 25 alors biboye car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Il y aura verset 25. Voici, je voulais annoncer d'avance. Verset 26. Verset 26, Christ alobi bouye. Alobi, voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne les croyez pas. Donc, bazo tel sabiso ke ba faux Christo yo, ba te bele tellement bazo séduire batu. Ba boya ko yebisa batu musubo yaka kuna ya bimisa kama godo yaka yebinga moto na nzambe. Christo bi bokende te. Donc boya ko ma séduire pamba po omoni ba miracle moko boye ko eza biblique te. Ba miracle eza biblique te. Ndenge na lobaki soki mutazo bela, hein?
mutazo bela eloko eza na kati na ye bakendeke epai ya médecin longoli yango mais soki médecin amoni te comme eloko moko spirituel tokolongola yango spirituellement et non physiquement. Mwana mwasi azalaki na molimo ya nyoka Paul alongolaki yango spirituellement et non physiquement. Tolimite nzambe te bamiracle esalama ndenge na ndenge bato batusha Paul na mouchoir mpe bake kobikisa bandeko na bango mais ebimi na cadre ya liloba nzambe te kiseki ye cher bato wana basalelaki foi na bango ke soki na tusha ata ye na kei ndeko na nga kobika ozomona yesu abai ta foi ta sauvé donc ndenge baplikaki foi na bango yango wana omoni bamiracle esalemaki mais omona nulle part Pierre et Paul azongelaki miracle wana azongelaki yango te mais lelo komona kaka mutu pasteur asali pancarte munene a dessiner basorta bangungi a dessiner basorta bampese ya ba miserekete o ya bimisale comme spécialité na mais Paul avec na spécialité mon côté Pierre avec na spécialité mon côté même Christ avec na spécialité mon côté ozomona miracle et yaka donc tobenga ou même par hasard miracle est là tous les jours té les miracle miracle est là ya hasard. Donc on nzamba bongisi pas sali mais ça raté likambo mikolo yo tongo mona ba pasteur ba binga pasteur tiko tak oye papa miracle le ko pétété pasteur Miko o kendo terme koni na Kivu kuna place ba bazo kufa oh papa naza una programme mbanda ka mikolo yo fona ke ne ba sankusu na okene ba sankusu na okene chikapa bongo na Kivu soki na Kivu place ba bazo kufa na Kivu soki yo ebinde ko moko to pasteur alinga ya mbangai sola na ye je suis prêt à aller là-bas oza prêt à bongisa ngo okende naza prêt à kokende obino bozo pona ga ba mboka okende mais place milimo bozo kufa bozo kende mais yo ninga monga na Kivu Ukraine eza pembeni ça la on a okende Ukraine na kei eza problème te merci beaucoup pasteur Miko bande ko balandi Radio Télévision Étoile du Ciel Nzamba Pambola Bino toujours pourquoi le Nzamba Pambola Bino yango 42 to koloba na nzela ya bonzambe Nzamba Pambola Bino bozala qui vraiment peut vous allez toujours branché connecté ce no bi connecté bateau bazolanda sur na site internet na biso www.etoileduciel.org ce no bi bozala qui branché na bateau bazolanda biso na chaîne na biso ya Orao ya Étoile du Ciel TV eza na Orao 60 en canal 70 Sokyoke na Orao TV Okokuta Étoile du Ciel TV na canal 70 Okolanda ba émission ozana reposa komona ba documentaire ba prédication ya ba sai na Nzambe oyo ezali koleka na kati Nzambe apambola bino pasteur Miko vraiment to koluka su komona yo ma mituna eza ebele na ina ba mot de la fin papa mot de la fin de Osukinga. T'es dans toute cette émission Siri. Le bas mot de la fête pour l'émission, yo dit mot de la fête le roi na kufika na le ba kufa. Pas de yo, pas préféré nga déjà. Ça va déjà le ba. Nous nous dans la carte papa, yo nga suki ça va faire les oui. Bon passer le ba suka avant une bonne émission Siri. Voilà. Alors na pambo liba na tumbanyo so partout bazwami na monde entier, Nzambe a pambola bango, tokolonga. Wana za sur na yango diable linga te tokolonga tozana besoin magie te tozana besoin séduction te yesu atikela ki biso kaka liloba atikela ki biso kaka losambo na nzaya liloba na losambo na yebike tokosala bikamwa elongo na yesu na pamboli ba na tumba nyonso partout bazwami ata basangani ebele contre biso tobangaka ngo te tomesana tozaba na tumba yesu azali kozala tango nyonso ye moko mais alongaki Moïse azali kozala ye moko ba corrida ta biram ba sangani na bato ebele mais balonga ki ete donc ngai ata ba sangani contre ngai ba koka ngai te puisque naza mwana etumba ya solo na banga ka banguna na ngai te Nzambe a pambola bino na pesi bino nyonso mbote na koyiko tanga komba mutu mbote ya te puisque vous êtes tellement ebele. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet.